mbutu ya somo, mbutu ya kobanga, mbutu bandeko na nga makambo ekoti kandenge tolobaka toujours et encore que non soki ya koloba ezali tokoya pe tobeti masolo soki pe ya koloba ezali te la famille tokoya pe te awa kutu biso tomivandelaki na biso moko kande nalobaka na ngai tovandi mpenza navandaki mpenza nga moko nalobi naboyi na ngai songisongi naboyi na nga makambo mais kande boyebi na communauté na biso makambo eyaka koluka biso makambo eyaka na nzela na biso makambo eyaka ata soki eboyi yango omonaka kote moko boye mwa likambo eye baye kopesa yo litiere donc moyen pe oboya eza te la famille yango bandeko na nga na ye mpenza nalobi ata baoccupation ebele toza nango quand même to ya kobeta masolo quand même to ya kosolola nyonso to ya kobeta oyo nyonso esengeli to ya kobeta ekozala malamu pe malamu mingi bandeko na nga lelo na ye na mama na biso epela ta ndenge ebele ya bato toyebi na bandi oyo déjà balandaka nga eza na émission moko natiaki c'était le vendredi natiaki émission moko mama epela nzoka kande boyebi son ebandaki kobima te donc erreur na biso moko tonto bandosala montage ya vidéo yango naye kosenga na balandi nyonso balandaka nga en tout cas bolimbisi mpenza ya makasi bolimbisi nayebi ke ya de ces personnes bautiliza badata na bango bato mosusu bazwaki mpenza ta na bango alobi ke non alanda nanu mama Etoiline mais malheureusement volume ebando bima te bolimbisi mpenza ya makasi na bino nyonso na betisa libaku jour wana en tout cas bolimbisa nga mpenza makasi je m'excuse vraiment ya makasi esalaki nga pasi mpenza na motema tala kaka moyena longola yango wana ezalaki te vu que toboyaka air mosusu koyebisa ba audience bino moko boyebi mosala na biso tolandelaka audience Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation quand ndenge ezalaka na ndenge moko apia na ndenge moko kitoko Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili Gavker ayeli biso ba solution moko ya kafu Gavker ayeli biso ba masolo moko ya kitoko balobi Gavker na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker déplace masolo ya sur pe ya kafu ezali lelo o toza ba docteur ebele toza na ba entreprise ebele biso pe to traitaka oyo biso pe mais na ye ko rassurer bino kande boyebi mama Etoiline je m'excuse nga na yaka toujours na biloko moko eza sûr et sérieux alors bobenga Gavker kuna penza kobika na yo eza nango libela kuna penza oseka na yo na ndenge moko ya bien
Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout na bandeko nyonso o balandaka déjà étoilé Nines TV. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Bienvenue na bino nyonso bandeko nanga. Lelo kandenge tolobi tozo ya kobeta masolo ya mama na biso epela. Nini ezoleka makambo nini esali keno étoilé Nines TV lelo aya kobeta masolo. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya kosensibiliser bato nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato ya sika pe bakotaka. Yango na kosensibiliser bato nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation liso sur la famille quand bo mona ba mapango yango yo, ba mapango koteka yango yo. Bosombelaka bana na bino ba mapango tooteka yango na $350 ya pamba oza na mwa lupango na yo. Toboyi na biso lelo tolobi okufi ezalaki no bana na yo bakomi kotelengana, bana na yo baza na bisika kovanda te, bana na yo bakomi kolela ekozala pasi pe mawa. Ngana lobaka toujours en tant que parent ezalaka responsabilité na biso soki oza nanu nzambe azobatela yo nanu bongisa mwa place ya bana na yo ekozala malamu mingi kozela te ke no jour okufa nde bana na yo babando espérer na mbongo ya décompte final ya musala babando ozela kango yango komonaka bambongo wana bana ebele bamibomaka mona bana bakomi kobunda bango na bango bakomi komiboma bango na bango. Pourquoi? Parce que oyo azowelela mbongo batikaka na musala papa famille ya papa pe eozela mbongo o batikaki na musala na pona bandeko na bango. Donc ezalaka bambongo moko ya bitumba siko soki oza en vie ezala papa ezala mama ekozala bien bobongisaka moi avenir ya bana na bino ekozala malamu mingi. Bambote na nga na ye moko Linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, bambote na ye moko mama Lishimpito balobi ye penza asomba na ye mapango somba na ye oui mapango bandeko nanga na système moko kitoko ya lobi mama étoilé ngana ozela te na misombela 8 na ngai moi futur ya bana nanga ezala nango assuré na pesi ye bambote bisika nyonso azali na pesi bambote na ye moko mama Eugénie Zemanga bisika nyonso alandaka mwana na ye na pesi ye bambote na système moko ya bien. Bambote na madame Madrine Mafuta mwasi nzambe mwasi kitoko wapi na pesi bambote ndeko na ngai mwasi bisika nyonso ozali. Voilà tobeta masolo na biso ya mama na biso epela nini ezoleka. Pourquoi lelo na ponika mama epela na boyi batu nyonso nga pe mosusu
bato nyonso na boyi nalobi kaka epela pourquoi na poni kaka bandeko na nga ezaka likambo ya ngolu eza likambo ya ngolu hey soki moninga azwi libala biso tokoboya te biso tosepela moninga na biso azwi libala kandi nalobaka le mariage n'est pas donné à tout le monde eza bato mosusu azomona kata mobali akoloba na ye te ke non tu sais que je t'aime tu sais que tu es belle hein? J'aime ta façon de marcher j'aime ta façon de t'habiller eza bato mosusu bazwa chance wana te hein? Mais soki tomoni mama na biso azwi chance wana biso mosala na biso eza ke toya topesa ye bafélicitation toya totombola ye toya toitia ye likolo topesa ye baencouragement mais ya kokamwa eza ke mama na biso azalaki mwa quelque part aomela bimelimeli ka ndenge toyebi bato nyonso bamelaka na bango ye pa bandomela na chéri na ye sikoyo aye kosala ke asengaki ndeko na biso comédien na biso Kevin mwana mama de la paix alobi na ye comme oza na telefone ya bien ezwaka mpe baimage ya bien est-ce que moyen ozwa biso bafoto na bavideo na mobali na nga na chéri na nga ndenge toomelaka satansi ke ye mpe azwaki aye kutu kopropose alobi bafoto na ozwa tellement ke ebimi kitoko na kotia yango na TikTok na nga mama epela mpe asali nini asepelaki na ye alobi pas de problème c'est ainsi que ntango ka Kevin atie yango na page na ye wana ya TikTok ale bato mosusu baye kozwa yango somo bon moi de ma part ntango namonaki bavideo wana en tout cas nalobaki bolingo ya bato bakotaka te naki lelo oyo toomona bana mike bakomi kobala bamama mikolo toomona mpe bamama mikolo bakomi kobala na bango bana mike l'amour est aveugle mutu na ndenge aomonela bolingo na ye soki moto alobiki oyo nde abetisi motema na nga oyo nde tozoyokanaka baobalana baolingana ekoma nango bongo sikoyo ntango kaba makambo wana ekomi kotambola sur les réseaux sociaux bandeko na nga nde bato balati yango balobi yango mama epela oyoka ta soni te na age na ye wana na mobali ya moke ye mama mobimba oki kobauta chéri na ye wana bon nga namona na nga video namona bafoto kotala garçon chéri ya mama na biso epela aza nanu ba age na ye kuti kozala ba age bandeko na biso badacosta bagesho bapiero ndombasi nde ba age ya chéri ya mama na biso epela ba age na bango wana parce que je sais que tant de personnes toyebi mama epela boyebi mwa age na ye siko chéri na ye aza na ba age neti ya bayenga ba age ya bagesho ba age ya bapiero ndombasi yango eyaki kosala mbutu na kati ya communauté congolaise bato balobi non ye mama wana akoki jamais kobimaka na mobali ya age wana te bana age wana baza bana mike baza bato ya génération na ye il faut aluka bapapa vraiment ya génération na ye bandeko na ngai bato bafindi ye na bacommentaire pas possible bon quand ndenge nga napesa na nga conseil la famille mutu na mutu peut-être azwa badéception ebele na bato ya génération na ye peut-être qui sait yango peut-être alobi ya tour oyo aboyi na ye mutu ya génération na ye apréféré na ye mutu oyo aza mwa moke soki bazoyokana problème eza wapi soki bazoyokana la famille problème eza wapi biso tolingaka kokota makambo ya bato biso tolingaka kokota oyo etali biso te tozalaka bongo soki bato mibale baoyokana bango mibale bolingo ti ezongi na tieki te
siko biso ya biso problème eza wapi. Et pour autant la vidéo yango maman epela zomonana na ye très heureuse, très contente, très joyeuse, hein? Na chérie na ye wana azomelisaka ye masanga bameli kosimbana nde kosimbana babize te zongi olimo matakita awo sentir ye mpenzaki openza mama epela na biso azwi mpenza mobali ya motema na ye siko babiloko ya bongo la famille biso toboya toboya te yango naye kosansi na osala mwati mpe moko boyebi kaka malili te ezongi awa kande na obeta soki azosepela na ye na mobali na ye biso tokoya koboya bandeko tokoboya pourkui eza bolingo na bango ye moko andimi ye moko asepeli na ye siko problème eza wapi ata bino moko otika mama epela asepela na ye azwazwa bamibali ya génération na ye aomona kaka no mibali wana baolinga ye te baonyokola ye makasi mibali wana baza bien te mpo na ye siko tu oyo ake na ye kopona kaka mwana moke alobi aponi na ye ka mwana moke bandeko na nga yango aolinga siko ya biso nini bato oyo bofinga mama epela botika na bino kofinga ye parce que nga nalobaka toujours moto ata soki ofingi ye okochange eloko te soki ya sepeli soki ya lingi yo ochange eloko te donc ndima na yo kaka ndenge ye moko andimi ekozala malamu mingi yango kaka nalingaki nabeta mwa lisolo kisongisongi bandeko na nga mama epela azwi mwa mobali ya mwana moke sikoyo population communauté congolaise esepeli nango te balobi mwana wana akoki kobota ye il faut aluka mobali ya génération na ye alors selon ngai botika asepela soki eza mobali oyo ye moko amoni keno aza mobali botika asepela pardon on ne vit qu'une seule fois toboyi na biso mama na biso lelo tolobi ya kokufa ezalaki no nandaki mobali kingandi bato nde baboyaki toboyi bandeko na nga na kati na nga tolandaka video na biso ndenge ezokendaka te na suka eza na mwa sensibilisation mosusu kuna na suka ya bamapango kaka ka ndenge ezalaka ekosunga bino. Pour le moment, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.